Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makela. Nzambe ya Lola apambola bino bande konyo so bozui opportunité ya kolanda biso na Ciel Ouvert TV. Boye bitango nyonso tolobaka Ciel Ouvert TV ezali chaîne oyo et propagaka toujours la bonne nouvelle, eza chaîne oyo eza toujours na makambo kaka ya bonzambe. Nzambe apambola patriarche Vincent Makela. Na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra na moni équipe eza costaud, eza vraiment wana na moni Josué Luanda Bron azali wana na moni frère Nabiso Belvé Makela na moni frère Kevin azali wana na moni na réalisation l'homme valable évangéliste na moni vraiment équipe eza costaud na moni frère Beni na moni Bénédicte Tipantoka na moni susu mama Bene Makela wana dali mère des mères et sika motema ya patriarche Vincent Makela et fandaka pe na moni Marcelo mama Marcelo yende pena mokonzi ya kolambela biso vraiment nzambe apesa ye encore bo moi molai na émission ya lelo na yambi un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu oyo azo tambola vraiment na kobanga nzambe nde na préféré lelo na yamba na émission pe na plateau na ngai ya mokolo na lelo. Sans plus tarder, à ma gauche, je suis avec mon invité du jour que je dis bonjour l'homme de Dieu, pasteur Meshak. Bonjour Moussa Nzambe. Boni santé na yo, boni journée ezokende boni. Nangola Nzambe toza malamu. OK, Nangola Nzambe toza malamu, tolobi boye mama papa. Donc, tant que le maman, papa, ça veut dire que même yo pasteur, oh archibi papi, oh nani, oh évêque, oh nani, oh joie qui t'y fanda wana parce que tozolo ba makambo yo est concerné mutu nyonso. Ce que yebi ke nzamba ke la yo, makambo tozolo ba est concerné yo. Donc, joie qui t'y fanda wana, yo kabiso le début jusqu'à la fin, peut reçoit connaissance. L'homme de Dieu tozolo ba danger. Ba danger, donc ça veut dire ba mbeba oyo. Et ça, la makana moment ya bali parti, o ba bengi yango ba fête. Tozo mona na moment ba fête ba makambe belé et ça la maka ya mabe. Nde na sepela ki na émission lelo na yamba yo to meka ko partager na likambo o ya ba danger o et ça la makana moment ya ba fête. L'homme de Dieu, est-ce que au fête à Noël ou bien bonne année? Merci d'abord. El Bosso avant de répondre na mutuna oyo na kozanga to kopesa nzambe de tout puissant. Merci na ono saleli biso. Apesi biso pema to komi lisusu na ngonga oyo pe na pesi mbote na bana nzambe nyonso o bazolanda biso na tango oyo. Merci beaucoup. Nazongi na motuna oyo tuninga soki na fetaka Noël. Et tant que moi na nzambe et tant que moto asana molimo santu na fetaka Noël ité. OK. Oui. La fetaka Noël ité selon ba chrétien parce que biso ba nyonso aux doctrine et subasia benga biso ba chrétien ko fêter Noël ezali kambo oyo e banda kala mais ba yango eza ba papa na biso autant na catholique église catholique nde e banda makamba ko fêter Noël selon bango Yesu Masia botamana le 25 décembre. Le 25 décembre. OK. Selon bango. Mais la Bible on a tangi l'ange de l'Éternel abimeli Marie na 6e mois. Ce qui n'a pas malamu, Yesu Masia na 6e mois. Ange abimeli Marie. Et puis ce qu'on a mon livre santé, au combo tamon on repère comme Emmanuel. So ce qui sont ça botamana na Noël, c'est que soit ça qui m'en a dit tomber. OK. C'est pour cela biso et tant que tu es dans ma kamanzambe, tant que tu as dit pagano, tu as dit tango. Tu as dit c'est la hernie, sur même la pomme de l'église, tu as dit que ça là, tu as dit que tu as dit que mais lorsque na yambi Jésus-Christ, na bomo inanga, molimo santo a koti kati nanga, makambo mosusu a komi kolobela biso comme kotali sabiso, eza importante, pas nanga est importante.
Voilà, et pas il y a pasteur Meshak Eza importanté vraiment Bolanda biso avec beaucoup d'attention. Na lobi boye pas na yo Eza importanté pourquoi? Parce que nazomona ba pasteur rebelle ba Bolanda ngai. Na bi ko Zolanda ngai ba fetaka Noël omoni pas obina, omoni pas kangili puta na liketo azoningisa liketo. Na bonne année. Donc pour na yo na yebité. O sepelaka na ngote o feta ngote pourquoi? Il faut que yebisa biso. Bon, ndeti fête ya bonne année. Et ça non mabete muta fetango, mais na ngala feta ngote. To kumisa nzambe akomisi biso na ani asika, to kumisi nzambe to sali action de grâce na on nzamba sali biso pendant année mobimba. Bato belé ba kufi, bato basuba ba kama ba sali ba accident ba bukani makolo, mais biso to komi na ngonga wana to kumisi la nzambe. Mais pour ko sala ba tapage, bo betisi ba musique, bo lati bilamba sika, wana to sala ngoli souti. Voilà, to sana kangoli sur sikoyo question ngeza boye parce que to dindi déjà na émission na biso ya mokona lelo na lobi mais pourquoi d'autres hommes dédiés ba fetaka ba salaka yango donc eza mabe ou bien eza malamu. Bon nakolo ba monsieur ta kozanga koyeba ya kozanga koyeba na liboso na kopekisa mutu te ozo comprendre nga mosala nzambe na kopekisa mutu te ba sentiment ya mutu parce que ndenge to salaka boye moto salaka na ba sentiment na ye kena moni boye muta salinga pena sala nini na landa mais solo bana na nzambe soko tali bien Jean-Baptiste akufaka la fête. Donc fête wana lorsque eyaka na ba mi pepe na ba envoûtement ba to ba kotaka na kati ya be soko landi malamu mona ka soki fait de style comme mpiaka maladi ye makambo bele yaka parce que bato bazosanga boyebi boyebi kati ya bato ezate et tant que mon nzambe nzambe a commission na ane moko boye songolo pakala otali baninga ozalaki na bango to bato ovandaki na bango ma biso ba comité yo tango okomi est-ce que okomisa nzambe kende bisa nzambe na peso merci mais okeke osala ba n'importe quoi nazo bango bien même na ba ndolobi na basala nzambe basala kango ba fetaka ngasi na mona na bona ne moko pasteur moko abimi na libota ne batie ba lambi ba biloko belé batie na ba musique ba frère Fali des fois kimi na église oh batie na musique ba frère Fali baso binango ba natali binana bin nzambe oyo mosala nzambe obise be za fait foto sepela foto se na ba komisi biso ne bisie soki nzamba komisi yo okomisa nzambe te esengeli obina okote ba pagano nini to ba hotela po ba hotela biso ba ta ona pasteur ata ba pasteur zo sala e bongo hotela biso nini et ça ba kamalo baka lorsque un sala nzambe to est chrétien on sala makama marque wana yebisanga okote ba pagano nini to ba sala bande sumasia okote bango nini yango biso ndeti nga kutuboy le 1er janvier na fetango na kata retraite na bondeli nzambe eseli na zongi ndaku le 3. Voilà. Voilà, tout ça toujours kaka na ba mbeba ou salamaka na ba moment ya ba fête surtout na mois de décembre parce que l'homme de Dieu na ça toujours kaka na yo question ngeza boye entre ba kimbangiste parce que ba kimbangiste pour na bango Noël na bango le 17 mai. Pour les Kimbangistes, so église catholique, le 25 mai, pour l'église catholique, le 25 décembre, c'est quoi entre les Kimbangistes et les catholiques, et les catholiques, c'est les catholiques. Bah, n'a pas raison. Pour la question, Otuni, n'a pas toi Kimbangiste, n'a pas catholique, bango tout bazan la kata libungi. Ok. Parce que le 25 au bon ba fêtaka le 25 mai wana ba fêtaka même anniversaire ce qui anniversaire ya papa Simon Kimbanguté ba fêtaka anniversaire papa Dialungana on va bien le Saint-Esprit le Saint-Esprit OK ye wana OK ba seka ba photo mona la avant di sika moko makolo lati choisi da pembe avant na kisi boy OK soko yo fukami assemblée pona yo yende le Saint-Esprit OK voilà bango nyo surtout bazala kata libungi OK voilà merci tolobaki émission lelo ezui toto finga mutute mais tozaka ko sala kaka ba analyse pourquoi na mois de décembre ezalaka mois moko oyo très dangereux to monaka bato bazaka likolo na mois de février janvier ba mois nyonso bato bazaka calme to lobi pona bato nyonso te mais la plupart ya bato donc 90% ya bato bazaka likolo na mois de décembre donc te tient sikoyo étant que oza mosali ya nzambe utilisaka yo puissamment na lobi siko na mois de décembre ba esprit nini géant o erenyaka na mois de décembre. Merci beaucoup nzambe apambola yo na motu wana yango osomona lorsque ba fête eyaka
okomona mutu tu akomaka agité muno so magali mutu likolo surtout kende na bawenze tambona na bawenze parce que ba demo o bazawana ba demo ya sacrifice batele makasi na suka mbula batele makasi ba accident makasi ozona makambo so komela bato ebele na suka mbula mutu so bateke suka mbula oyo ezala ba géant batele makapona ko ba sacrifice mais lokwa mutu azala boyebité awasala makambo na lolenge na ye na soko remarquer na sima ba fête to na sima ya Noël to bonne année ezala bana ba se belé ba soka ba zemi ba te belé ba kufaka mais mutu ko mali dire likambo no sala est-ce que etente mona na nzambe ezo se pelisa nzambe to ese pelisa nzambe te vraiment na zo na bana na nzambe so na biso et Seigneur bo so boyebi pa molimo sainte face à la carte asa la carte na yo po ba mbeba mususu to sala ka yango te ba exploiter le makaya bona ko ba sacrifice ba vie ya bana na nzambe yo so Jacques Onani Jean-Baptiste bakate mutu na fête ya na moment fête ba na moment fête eza na bana nzambe mingi ba pengwaka mingi ba bunga nzela. Voilà. Ok, merci. Lentement, et si vraiment tu as toujours dans l'homme dédié. Et l'homme dédié, question, monsieur Ezaboui. Dans le lobby, si Noël est tombé dimanche, tant que bonne année est tombé dimanche. Mais pourquoi un homme dédié, tout qui est non basali en Zambé, pourquoi un homme dédié Noël est tombé dimanche? Au lobby que le quoi Noël est tombé dimanche, bise photo samedi la samedi na pourquoi pour que dimanche to kendo ko fêter et le quoi bongo est que Mosali Nzambe a bengama Mosali Nzambe aza charnel Mosali Nzambe aza lo lenge nini a se donner na makama mukilu koma ozomona na ba ministère pasteur Flamme Nzambe atindi biso nyonso eza makambo oyo so sesi aloba na tanga suka bakoma ebele na kombo na nga mais mingi ba tianga ité Mosala Nzambe, tous les Mosala Nzambe, ils ont la étude. Ils ont classité, mais ils ont vocation. On Nzambe attaque Katia Moutou. Ndenge Nzambe azoba na Jérémie. Depuis le moment na salanini na konsaka yo. Mais ils ont la bato mingi bazoya batangeli yango, asali ba théologie, azoya ba formation, akoy Mosala Nzambe. Donc mon livre Nzambe katine ezalate. Na katine Saint-Esprit ezalate. A on sait pas n'importe quoi, on monte la gaza Mosala Nzambe. Tu peux imaginer ndongo lobi wana opesi likanisho mutu nele tombe sikibe le 25 et tombé dimanche habite biso to sala boyepoto kende ko fêter ama mutana sa musala azana mulimo Nzambe te azangi esprit saint kat na ye mulimo Nzambe kat na ye ezate parce que mulimo Nzambe zala po na orienter biso ezapo elakisa biso ezapo elobela biso pe etalisa biso nino oto ko sala no oto ko sala te voilà. Ok, merci. J'ai trois messages oyo et comme la basali Nzambe nyonso oyo bazalaka na moment ya fête yé apesi na yé église mu Congo. Alobi ke ngai na zo mwasi na ngana bana to ko fêter. Asika berger Cédric alobi na yé yo diriger na tika la okamba. Biso to kena fête mu robo ezali wana. Parce que l'homme de Dieu ngana tout na question boye. Na lobi pourquoi ba sacrifice? Pourquoi il y a mortalité, il y a tout kufaka ezalaka élevé dans le mois de décembre. Pourquoi? Parce que bakota na kata distraction. Na kata distraction de diable la kotaka ni opéraka. Ce qui ont remarqué malamu komona bambula ba moi eleki. To bene liwe ezalaki no bakasité. Mais tant que bakota na kata distraction, surtout bana basi ana sala boy, na luka boy. Tant so ko la 4 mibali et puis on peut pêcher les papa au côté ya meshi côté ko satan aussi ya sengle côté ko ya nini tango on sala bongo au fond livre porte monene na vie na yo de leur sala nini à côté na pete vous na to ya liwa et comme aka élever na fin de l'année parce que bato mingi bakota na kata distraction voilà. Voilà, merci l'homme dédié, lentement si vraiment tu as toujours kakanayo. Na lobi question monsieur Ezaboye. Na lobi est-ce que et comment spécial, et ça spécial, jour il y a le 25 décembre, le 1er janvier, il faut pas l'embaka soso nanda kuna bango ba 2 journées wana. Il faut pas l'embaka soso na ebité, et ça nini, et ça li coutume, et ça li loko nini expliquer biso to yeba. Bon, kolamba misuni, et ça banda ko so la ba misuni ba ernioso, mais ça banda ko musu pe musuni et mela mama na bonne année. Na bonne année. Na bonne année, na zo to solo. Batu bala misuwa bali ya soso foka bonne année.
nous la kabana ba osebele ke mona biki ndena soki na lati la masika boye musune sanini ezo c'est la ngai donc mona ko sepele ke mukolo na azoke ko lia soso mais ça spécialité eza quand même mikolo so ezala ko matembele ko na bata pondu na yo o la mita ndunda na yo bana balieve mukolo leki eza ndenge mukolo surtout elekaka mais ça mukolo c'est to kumisela ka ngonde nsambe on ozongela mingi to kumisela ka nsambe parce que nsambe a komisi biso na mukolo wana. On s'appelle maintenant le 1er janvier 2000, ce qui combien on a. On commence le 1er janvier 2000 Kingandi. Et ce qui on commence en Zambé. 365 jours, Zamba Batelio. Au côté de l'Ikama mon côté, au côté de problème mon côté, commence la Zambé. Quand ça la tapage était, quand ça panique était, parce que ça joue avec les canons. Makamoti Kalaka. Ah, je ne connais pas, mais Makamoti Kalaka. Makamoti Kalaka belé et Yakaka. Voilà. Voilà, na dédié émission Oyo na Major Pichu Lukeba na force. Major Pichu Lukeba na force. Yenda zo konza kasavu mobimba. Donc salutations na yango yo lande émission Oyo Major, mon Major, partager émission Oyo Yondo Simbi kasavu mobimba. Major Pichu Lukeba et sans oublier commandant Achille. Na district na victoire bangonde basimbi funa nzambe amona bino voilà lentement et sérieusement naza toujours na l'homme dédié après ba fête nine yaka après ba fête après ba dégâts ou bien après ba fête nine yaka après pas problème après fête c'est pas problème de la batou OK au moins mundusu anga penza abosani ka dépasser ki $200 na fête. Anga penzam pia koyo muta dépasser $200 le premier na tongo longa le deux azoluka lipa 500 francs lipa 500 francs mais aboseli ba mbongo abimisaki na batapage kuna itil yeke ngana sala mbongo ebele ngana sala boye ngana pesaka ngana salaka mais le deux akomi ko luka 500 francs ya lipa pas mais la mama ya lobo moi 500 na ya so moi lipa kauka abeti mama ya lobo sali nini ameli ba problème eka ebele ba parents musu bakutana na ba problème na bi surtout bana basi nde surtout bana basi to ko legisa mikolo mo la 3e ou 4e mois 5e mois yo na kuna libu ko vimba na ba sambelaka o nga muke nga bakiso itwa po mbongo azuana ko ka zoki mutazo peso mbongo mbala zo peso mbongo na ye apeso mbongo afeti ye ba zo ko pamba zwa mbongo fanda pamba ezalaka te na so ba mbeba seka bela sa mbali to utana mama ba viwana tango so peso mbongo akoti ko fanda kimia te so tango peso mbongo so mbongo sali makamuno so po ya basi mususu azu mbongo mutu moko pete azu mbongo papi azu mbongo Edouard azu mbongo héritier azu mbongo ya nani oyo so batu no so ba mbongo na bango wana est-ce ba tuko kimia jamais pour apparaître ba mono bimaki soki nani oyo la reine de Saba vo obima kitoko aussi ba mbongo wana suka na ngonde ko yebana faites les kananango ba problème ndeko la nuna sima conséquence yoka conséquence et consaka mieux que conseil lorsque vous avez conseil faites ça dans suka te muto ndinga bongo te ndafona sala boy mais conséquence ne eka ko corriger mutu soki na sala na yebaki mais na sala gite mais comme déjà trop tard voilà mon sala nzambe voilà merci est-ce que l'homme de Dieu est-ce que ça permet na journée le 25 décembre na le premier parce que na mona ka mabale belé kufaka moi ça le bifo la tsanga bilamba sika na yo mukolo jour à Noël na mona ka mama mikolo ba oswana na mobali na bi ngai pe fo la tsanga bilamba sika est-ce que c'est normal parce que na lingi oteya opesa conseil est-ce que c'est normal na le 25 wana il faut kaka ko la telamba sika le premier il faut la telamba sika parce que ba papa ba mona ka passe na ba maman pesa na conseil pas ya ba maman. Ce qui n'a pas bien la commune, une femme sage bâtit sa maison. Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Okay. Parce qu'on l'a décidé de rater. Tu l'as dit que l'on son temps, on est sur l'attaque. Son moni moi, son pandi du colo, on l'a dit bilamba bonne année. Amaso boya. Amaso benga la gotika ye. Parce qu'on l'a décidé de rater. Et surtout, on a dit moi l'ensemble boy. Moi c'est nga bajeke latisa nga na nini na ko sebelisa bana parce que bana bazaba la mike moi na somoni moi na zande mo na mukolote moi na so ba ninga ba lati te bala ba ko mama bandanga mo ko tino mukolo mama mukolo lokola yo abomi libala likola lati lambate libala po lati lambate faut ça la zoba. Une femme folle détruit sa maison par sa propre main. Basimi ba zobo mama bala ba zobo bisa ba bala na bango à cause ya mabiloka mokili. Oh, qu'on l'a ici la raté. Tu l'as chaque jour, l'homme chanter, l'homme chanter.
kaya kolia bon ndeko ba spécial eza ko zanga ko yeba moi so azana bo yebi abiki ata musu mbongo o to ko dépassango na bilamba mais ce que to sala eloko moko boye e ko pesa biso pe boye ozona mo Ismaël mais moi ça soba alukaka to sala boye to zongisa boye to katsa boye so be mbali ba boye mala aseliki pa bombe na kwena avandi eza busoba na ngabwe moi ça bongo to zana yote na kozongo chez les parents zona pas million ce qui au coli mentalité colio de ozongi so ko qualité tikala ka kuna e ngo be lisumuté OK. Voilà, merci. Oezali conseil oyo tozo pesa to yango to baki ke zwa kiti fanda wana. Parce que na minute so tozo ba lakisi yo fanda kiti fanda wana po tozo pesa bino malakisi. L'homme de Dieu tozo toujours na yo na lobi question nga monsieur Ezaboyi. Na lobi naza vraiment na besoin oteya bilenge basi. Surtout bilenge basi nde bazo bebisa mboka. Bazo tumba mboka c'est mboka lelo zo zika eza pona bilenge basi na lingi on s'adresser au pesa bango conseil ba o bazalaka parce que à tout à l'heure tu kolobake mutu omona une jeune fille azo parvenir kolinga 4 mibali oyo apesi kabelo oyo apesi loko oyo apesi loko oyo la combo apesa na téléphone akabola ba combo a konto komi au régie des eaux konto komi sinel konto komi loyer ndo ndene soni mbali na ye so ça moko ce qui appelle koti papa lu ponga biso te mbonga mai photo futa bonga mai donc fo mbonga bi papa wana apesa ke ko sala makamususu konto mbala ba habite ke wana musu abenga ezambanda to ba koma mususu kuna to na appelle de continue loyer photo futa ko tunda ko sika to sala kabona poka mo ke sala nini ebima nazo te abino ba jeune c'est Toba na nzambe nyonso. C'est là l'homme de Dieu non apprécié nini message était pour ôter à bango. Dans le Bible est-ce que l'homme de Dieu bilengo ba osala ba acte bongo parce que na bi que émission oyoyo ba olanda biso mingi pe ba changer à travers message au bazo landa Saint-Esprit oyo azakati na patriarche azape kati na biso a osimba mitema na bango na bi ke mingi balinga basala ba acte oyo ba reposer ngote apona émission o ba kolana mokona lelo na lobi conseil nini o s'adresser na ba o ba sali déjà ba programme biso to kokena maya pembe biso to kokende boye biso to kosala boye conseil nini o ko s'adresser na bango na pesio 3 minutes 4 minutes ngana na ngona maya pembe te ngama yona moyo ya pembe za la miliki OK mayati so tie miliki ndeko baka pembe OK wana tena isa buzoba eloko na mona e sala e kamusanga na église sikanga moko na zokamba ser ndeka action de grâce à fin de l'année yoka mosala nzambe alata ye moko na mona bango na bonani ba lati na no ba lata lati sibana mais le 31 to sambela nzambe ba kozongisa action de grâce pona ko baka kombo tu nazo kabola action de grâce nazo na enveloppe na komi komba kingandi libota kingandi na pesi tanga azongisa otala kata enveloppe boye azongisi 3000 francs motala ndenge abomaki nzoto abebisi plus de $100 plus mbongo belé mais kokumisa nzambe azokumisa nzambe na ane mobimba na 3000 francs OK osona ba mabunga ba erreur habiter ngape na pesi ki action de grâce ya 3000 francs obomi nzoto ba $200 ya kosala makambo belé ba kabelo ya cher ba sombaka asombi kabelo ya mai asombi kabelo ya putulu asombi kabelo ya soki mu makeup nyonso basota mais et pas nzambe même itala ba ofandi ka mingi na ngana monaka mingi ba besa ba ofandi na église ya bien za bana mibali ba cité me bana mibali bana ba cité bon sona ka mo vala moko fini ayo kotala pani abwaki mais bana mibali te oui bana ba cité on a kangi 200 francs a fini yango ayo ko na panier mais tala esika bana basi bazo sala ba sala bango na wenze okamwe pani ni ko sanga koyeba bande ko nanga basi bozo landa biso eza vraiment utilité esa utilité esengel oyeba nzambe valeur nzambe makambo on nzamba asalela yo on nzamba sali na vie na yo na libota na yo bozala ki combien botikali combien na ekiri botambolaki combien botikali combien na famille bozalaki combien botikali combien na quartier bozalaki combien botikali combien ko sala no ba tapage to bibo manzoto pour na fête ya le 1er na le 25 et kokeno n'est pas imokoté voilà. OK longtemps et vraiment to komi pratiquement à la fin émission na biso et la dernière question na ngai na tout na yo na lobi peut couper sa ordre
parce que mosali ya nzambe to pouvoir toza nango eza kopesa ordre nga lingi pesa ordre na bana basi nyonso baolanda yo pesa ordre mpe na bana mibali oyo bamesana koshina bango oyo mpena ye moko azomonaki na ndako na ye kutu baobengana bana na classe akofuta minerval te mais azokende mpa likangu moko bazobimisa mbongo ebele mais na classe baobengana bana na ye pesa conseil fungola bana mibali mémoire fungola pe ba basi mémoire que journée le 25 journée le premier wana eza la journée moko boye assemblée na pe alekisa on a journée même na ndako alekisa journée même kaka et si comme même na église afai na ye assemblée na ye journée le ako pour là na mona basi ya mzusu journée le 25 na le premier au monde lekisa na église afandi abondeli na eti na tongo azongi na ye conseil ni o s'adresser na ba papa mushina parce que ba china bazebele na moi oyo s'adresser na bango pia bango mayele so gana tuna ba tumutuna bato bomila ka ba journée na banzoto nde ba biso ba journée le la biso na bandaku tanso na l'église to ba jeune est-ce que to kufaka jamais to kufaka te to bela répéter to zalaka biso lobi na ngolo mdo feta kina na feta ki to tana na tongo mais est-ce que tongo tanaka nde bala na feta ki na feta ki te tant problème yaka o mona mutaki na feta ki mais na tongo ngo akomi suko sanga mais nga muntu na ba porta ko ya bakwiti ya mais nga muntu fala ngai kimia na sambeli nzambe nga na lamuki le de na zana na kimia bana pe ba jelo kwa kolia libota pe jelo kwa kolia libota pe sivio balam mais yo muntu saki ba tapage le 25 le premier au monde na tongo okomi ko la mukaboye eloko sate toni on pesa na biso bana mibali to ba papa moi si azo shi na mbongo wana ta muso ka bana mutu mususu mais yo na ndaku okangi mutema bana bazotanga te ozoka mbongo okende kopesaka papa mushina papa eza ngo nebite so basi o bazalaka na ndaku wana role bango ezalaka nini na bato bakendaka libanda yo papa ke libanda okay so mwasi oyo bala na ndaku oza na ndaku important ezali nini to eloko ni okenda kolanda libanda o mwasi na kata ndaku aza nango te donc papa ozolanda ngai mwasi okende kolanda libanda ndenge nzamba sala ye ndenge mwasi no azali zala na kimia vanda na mwasi na yo pe mwana mwasi Zambe apeso mobali moko zala na ye. Makobe zoroba, contentez-vous de ce que vous avez. Ozana mbala zaka salaire à $100, supportez. Azora $100, supportez. Ok, to somi na suka ya émission na biso na ebike ezali première édition ya émission na biso deuxième édition pe ezali. Et donc nous sommes arrivés à la fin na likaka opé sa ba dédicace parce que on nous signale que photo c'est sa émission déjà pe sa ba dédicace au petit numéro de téléphone na yo. Ya liboso na pesi dédicace à liboso ya munene ya nzamba lola azo lokumu bien balé sali na notre papa le patriarche Vincent Makela Zambe apambola ye na motema azo fongola biso ya koleka na lisusu na liboso bana na Nzambe pona ko panza sango malamu na pesi mbote na mon père spirituel pasteur Mayala Gossé esika za nzamba apambola ye na pesi mbote na pasteur Joël Mwanza Zambe amona ye na pesi mbote na pasteur Jirin Singoma Zambe apambola na pesi mbote na libota na nga mobimba papa na nga Pierre pasteur Pierre ma Blandine Makela Zambe amona ye na pesi mbote na grand frère propre Chris Douce Makela Beni Sapo na pesi mbote na Natal Lukoki na pesi mbote na Jolie na pesi mbote na petit frère Belivin Djoga famille Zambe amona ye na pesi mbote na mon grand frère propre évangéliste Cédric Makela l'homme valable Zambe apambola ye na kozang c'est ko pesa mbote na mama ya bana nanga la servante d'Orcas Bilongo Zambe apambola ye ainsi que bana nanga Gladness Lukoki pe Krishne Lukoki na pesi mbote na église ya Maranatha o nazokamba Zambe apambola bango pe na pesi mbote na oncle o azali na Paris Nzeza Makela Ferdinand Zambe amona ye numéro nanga ezali plus 243 81 plus 243 81 18 61 022 plus 243 81 18 61 022 Zambe apambola biso. Merci.
Voilà, merci pasteur mais chacun Nzamba Pambola yo parce que au pesa ki biso tantôt ya une émission ya moko na lelo que Dieu vous bénisse abondamment. Na micro c'était votre humble journaliste les pasteurs Flamme d'Angola na caméra na moni équipe eza costaud na moni frère Belfin Makela Jogo na moni frère Kelvin na moni José Louis Andapron na moni na réalisation évangéliste Cédric Makela l'homme valable Nzamba Pambola ye na pesi mbote na maître Julio Consolata maître Idi Amin Dinzoke Mbombochar maître Daniel Tumba, mon avocat Cambès, na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, José Nzita de Bruxelles, na pesi mbote na Mona Bière Mayatomo Mayamoto, j'ai sali bananion ya Vallée de Bereka, bananion ya les Rochers sali, prophète chancelier Lema, prophète Conde de Paris, Mama Bijou Conde de Paris, Yayo Yangoana, na pesi mbote na mon bébé que j'aime beaucoup, le bébé Miradi, le bébé de Papa Flamme, la star du moment que Dieu te bénisse là où tu es. Na pesi mbote na Joëla Flajo, Divine, Lo Sambo, Nzambe Amonabino, na pesi mbote lisusu na Gabi Eyamba Koko Ping Pong na Bruxelles, Nzamba Monayo, grand prêtre Mangobo. Grand prêtre Mangobo Nzamba Pambola yo mobali ya Mama Fatou na pesi mbote na Papa Jonathan Manzila na pesi mbote na Igeti Simao na Hollande na pesi mbote na patriarche Vincent Makela yenda dali papa na biso aza ko orienter biso azo pesa biso ba conseil azo ko diriger biso bo sala boye patriarche Vincent Makela bato bazo batela malako na Nzambe kati na bomo na ye Nzambe apambola ye pe apesa ye bomo imulai na apesi mbote na mama Bene Makela motema ya patriarche Vincent Makela Nzamba mona ye na apesi mbote toujours na major Pichu Lukeba ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert